Selon la vérité. Au moins, le président de la République du Congo, hein? Limbisanga, il ne peut pas aller à Limbisanga. Na Bruxelles, c'est un ami à Toyibani. Tu as-tu béton? Béton. À Talinga, on a fini. On a vu Berluti. À Vandigné. Je me suis dit, na sapato musu na pese ko na pese ba komba ba sapato musu tanga ko président de la République ça une boutique al goso ko takiwa selon la vérité na kati ba Michel congolais il y a 2-3 grands sapeurs Kofi Olomide number 1 mais na ko ko ba peta musu a mélanger pour abeta kapé Turquie selon la vérité N'importe quel biso tambola moto a dépensé 60 et quelques mille euros. Oui, na ville na biso qui ça. A créé une mini entreprise. Alors plus de 50 personnes à chômage. Après c'est mon pays salaire bien. Selon la vérité. Yondo sabongo okoki kola telamba ya Chine na nzoto na yo. Na ola tate. Pora ninte. Non, na kola wa na message na bilamba et puis bilamba Chine mususu nako et ça la paix mukusa na nzoto. La vérité la seule vérité. Selon la vérité. J'ai connu Narcos. J'ai connu Papa Wemba, qui fut mon vieux Tolala na Mukongo na Mukongo. J'ai connu Jacques Moulele. Ozomona. Na mutu na bazo bisanga kake. Voita ku voita. Selon la vérité. Un musicien. Baba Somba Bilamba, Papa Chéri. Ouais. Selon la vérité. Et loko VH alati Armani wana. Ezana toile. VH asombi yango 2000 et quelques euros. Mais ba petit na biso ya kini balingi yango. To kende jusque loko oyo oki osombi la maison net na France awa. Oki osalisi pour te que la ba petit wana na $50 a comme ça la te qualité à VH. Nixon, obiga monter à mabe. Selon la vérité. Yoko loko la nyane bisayo. Ya mutuya. Na moyo zali il y a des couturiers congolais à danger pourquoi somba te kaka osombi ba tissu auquel on ba tongi. Faut la cocotte la chinois bon vous avez kana kata tort. Selon la vérité. Ndenge ozulu bake veste ya dioro yo Nixon boutique balati na Paris exactement mais na Chine eza. Comment expliquer? Na lobi eza collection ba ni mususu. Ya lubelo vérité te. Asombango Mwantama. Selon la vérité. Ba chinois, ba vietnamien, ba yaka kosomba bilamba awa na poto. Les chinois ils ont beaucoup d'argent. On a gagné un magasin mais pourquoi pas consommer bilamba en France? Bah il y a qu'à consommer bilamba en France. Chinois vendent en France, consommer bilamba en France. Selon la vérité. Mutu pas tonga na Congo fa ta chinois. C'est ça, parce que chinois et colata original et le biga te fala ta yoji net biso lati ba chemise de misubwe. Et ça na ka chemise, et ça la pièce mais original. Selon la vérité. De 78, je précise, tous les Parisiens, tous les Parigoins, tous les Parigots, Bilambe Bandi, na 82-83. Selon la vérité. Mais elle recommande à niveau ni. Entreprise ni ngana kenu sana kin. Yebisanga pele na kin. Yazawana. Chaque jour, batu jeune bakoya ba otongisa yi. Faut ba joie pas. Selon la vérité. Moi lati balancer ko zo ba non. Non zo lati balancer. Balancer. Moko kaka wana na tangi opona moko wa. Non pas. Ah, boniko ya. Tika topanga. Selon la vérité. Opedwa bayaka wa koti buka asumbilamba. Neti nana. Kofi Olomide. Mwana na ye Fali Poupa. Petit un grand chanteur nani. Ferregola. Ferregola. Quatrième cause à l'année. Héritier na Fabregas pe wasombre. Héritier na Fabregas. Héritier Fabregas. Na bi on va Fabregas. Selon la vérité. Question de mes amis. Devez acheter Armani na ebouy. À ce moment où 1000 to 2000 to 3000 euros parfois. Non, on a l'accès au prix 2300 euros. 2300 euros. Complet bien Nicolas Pamba. Non, ce mot bien, ça couranta. Ça courira 2300 euros. Oui, léger, ouais. Bon. Selon la vérité. C'est leur religion na yenenga bandeli. Époque ba vie pour nos comptes bango balata pirate, c'est tout est difficile. Il y a quoi voir en haut. Mais génération Zolanda, je suis belé.
On a tapé mes blousons, ah, bah, c'est là, on a vers le 8 000 €. Mais au Kenya, on a Chine. Même blouson, on a, ils en a 3 500 pour la main d'œuvre. C'est-à-dire, ils ont un ballon, ils ont Asie complètement pour la main d'œuvre, bah, ça là, pas quitter sa prix. Pas solo la vérité. C'est le poto te. Papa, on y a un poto pamba pamba. Kende ko senga visa à Grèce. Obina Kenya, on peut quitter à Paris, on peut bimate. Ce que ça poto. Pourquoi va continuer sur le visa Portugal au Kotawat? Pas solo la vérité. Hugues la Coifficoté. Hugues la Coifficoté, votre salon de coiffure sur la Nationale 3 au pavillon sous-bois. Ouvert tous les jours de 9h à 20h, même les jours fériés. Plus d'informations au 01 41 55 00 00 ou sur le www.huguelacoifficoté.com. Hugues la Coifficoté, l'homme qui coiffe la ville. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Oui, na kati ya Paris, na Aubervilliers awa mubimba. Mbise sana makakaka na Galaxy Mambo. Ata ukei suka uzunga na Galaxy Mambo. Petit histoire ya mbisi na kati ya putu awa. C'est la Galaxy Mambo. Papa mama, olingi olia mbisi ya munene oyo Kimambangu na 137 rue André Karma na 93 300 na Aubervilliers Ozamo Bimba. Ah, restaurant Galaxy Mambo awa na mikili ya poto kolia poisson frais nde secret na bino. Eh, tala poisson, tala nde ba bimisi yango. Tande ba nyingeli ya matungulu. Kitoko yo wapi. Ekei Saveur, savonnier, Savigne. Ah, biso na aussi sangonga moko. Fona benga bat misusu. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Pas solo la vérité. Bonjour fidèles internautes, soyez bienvenue dans votre émission Analyse et débat, émission Oyo la Rabino Vérité en face. Merci de vous s'abonner, merci na bandeko ba s'abonner, merci de bandeko na ba s'abonner. C'est na bino bo s'abonner à la chaîne YouTube na biso Oyo Solo la Vérité, la chaîne YouTube Oyo la Rabino ba info na Tarel, Oyo la Rabino Vérité en face, Oyo la Rabino ba info Maramotu Oyo de Canada à Paris, na mode Paris, tout ça. Ah, on a analysé le débat, tout ça là. Analyser le débat, na Maramo Etali Bilamba, na Maramo Etali pièce, s'il te plaît. Maramo Etali la plat, Bilamba, s'il vous plaît. Il y a des bandegos battre la Rabiso, s'il vous plaît. Donc Maramo Etali formé, tout ça na Nixon boutique, tout ça na noblicité dans le sang, le VH à mon vote. Tout ça la différence, il y a original na Wanzu. Tout ça la différence, il y a Turquie na Paris. Tout ça la différence, il y a Chine n'a pas, en Europe en général. Tout ça la différence, il y a original n'a pirate. C'est Marmo Etali pièce. Mais si ça s'appelle belé, bon on a mis sur ce net pour vous connecter, vous branché. Bah toi bah mourir à sap au badinga elamba. Tout ça na ba parisien bah on a mis sur. Tout ça na ba bandiko bah on a mis sur Asie, bandiko bah Chine, bah Kotswana, bah on a mis sur. Tout ça na bandiko bah on a mis sur Kim. Donc émission on a dédié à moi et pas à Jean-Sim Maes si force il y a Italia. Très fort, na dédié émission lelo panayo, na dédié ngo epa ya vena biso oncle, noko na biso père na biso, noko lando Michuri, papa na Mylène Michuri, noko lando Michuri, père ya Mylène Michuri, na dédié émission pa ba grand noko avec esprit na maman Etali pièce. Bon ba Valère lamba parce que baza ba to pena ba kena ba 4 ba millions pour les lamba. Noko lando Michuri na Jean-Sim Maes na banga ba ma bena ba pièce na moko na Paris. On va dépenser pour la forme. Je crois que sur la forme, on a dédié une émission pour la bango.
sans oublier Cyril Kinafumbo Mbango Banikes Bayaka Bavenanga Fataki Mbala l'archevêque Fataki Baboze Bele to me ko de continuer to autant abino na kati émission et puis na no sebino na kati kaka analyser débat oyo nobicité dans les champs kulutu achamo voto a kosa la proclamation ya ba saper nini o ba marqué ani ba o ba sombaki ba o ba lati olataki yoji ba otanga kombo na soko lataki quand on a quatre émissions après l'analyse de ce qu'il a fait achat attends-moi 2 minutes moi ça la proclamation na ya ça perd ni au accrocher na Paris et puis batunini ba utaki Congo ba somba ki bilama na Paris batunini au ba utaki ngola ba somba bilama na Paris na quatre émissions au bourgeon tout merci na réalisation à Orsi de la République et puis J Fabrice Nangola merci na montage merci bandeko tout tozana na Nixon boutique na nobicité dans les 100 coups achamoto na kobadi pano achamoto bonjour bonsoir. Bonjour, bonsoir. Selon l'ère Batubakolanda émission Oyo, na sepeli mingi, ils allaient deuxième débat nangaye, il y a membre fort. Mais premier débat to yamuna na tono. Na tono. La vérité à tono. De première fois. Et puis na sepeli pe kukutana na yena ko benga nani. Alat Sagabatu, un Nixon boutique. Commerçant. Voilà. Na kutaina na sepeli pour nangai un plus. Na vie nanga un plus. Na kutaina Nixon boutique. Un jour peut-être on fera une affaire ensemble, on ne sait jamais. Hein? Voilà. Merci. Bonjour Nixon. Bonjour Père Nabiso. Nixon boutique, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir Papa Nabiso. Na sepeli ko za na grand homme. Otoyoka to repatan to zala bana mike koko ya za papa ta sa koko no makambo les nobles à chamo voto do bato bena ba bandaka ba idéologie ya makambo no pour nga eza vraiment énormément fier jour avec père voilà batono yango botumba taba mezikati à chamo voto c'est-à-dire tumba na taba mezikati c'est-à-dire to causer vérité c'est-à-dire si le gars ya émission yango donc sur la vérité donc tumba taba meko zikati so taba ko muzika so ko sabiso ziksa pena taba lamba taba muzika te si logo ngo batona mutu mutona tona tumba taba lelo to beta masolo ya ba bilamba yango to vandelia beaucoup plus to beta masolo ya forme na musique to ko to pe na kati kulutu achama voto pour na yo saper il faut ala taka élément original moni la sap et utana ba congolais Brazzaville ozokanga SAP et bandi na Congo Brazzaville. Na monaki bato musu bazo benga ngayo vie pourquoi yo lobby aux congolais ya Kinshasa au lobby que SAP et bandi na Brazzaville. J'avais bien précisé tant on a comment na poto bato ba markanga yo on a moi bazo la tabilamba parce que nous avons fréquenté la Mecque. Na rue Béranger. Et pas yo le comme na République on namona bayano nongando namona ba l'enfant mystère ba Saint-Exupéry et nazo rêvé ba Jacques Moulin que naza copie na ye na copier na tout c'est-à-dire batona ça pesala ki awa ozo comprendre très bien jour ko benga un vrai congolais o ya koli kolekangai akubeta histoire ya sap kolekanga vous comprenez. Mais tango sa paye ko banda e bandi na tango biso to komi awa poto yaki bana mike forme et bandi de 78 je précise tous les parisiens tous les parigoins tous les parigots bilambe bandi na 82 83 vous comprenez avant il y avait quelques têtes au bazobeta bilamba mais sans que ba lobela bilamba ya kolobele lamba et bandi na biso. Vous comprenez? Présentez votre griffe s'il vous plaît. J'étais tout un taquet au kikouche. Voilà. Et pas il m'a banda yango wana muta ko sate parce que na pesi le kinanga gilet mbala mo krekese bogo sa Paris mo jeune alboso papa mbasala nzembo na Paris na pesi yombote ebele et pas yozali leki na bosani yote pour zapper na kati ya bato bana masolo ya bilamba gilet mbala mo krekese bogo sa Paris. Alors na sepe la lelo ilamba izwa ampleur izwa lokumu izwa valeur net Nixon a lelo
ayena makamna ye ya ilamba photo yokaye papa on va isanga tano sala émission proclamation ezangati VHA ils ont une question réponse ils ont analysé débat au moins qu'il y a 3 minutes analyse ça c'est l'analyse mais oui mais question dans qu'est-ce qu'on répondre question de tout qu'est-ce qu'on répondre biso bon question ezani question est-ce que ça perd à recoller taper la machine non rien moto abengi ça perd à recoller la machine non yo kana expliquer pourquoi omoni tango biso to kende kosomba bilamba omoni facture ndenge bima omoni facture ndenge bima batia kapé TVA ça dit tu as payé la TVA omoni Nixon ndenge aye soki na kene na boutique d'habillement aye kosomba bilamba akomona pena ke TVA eza na kati tango ya kobimisa passeport na ye elakisi ki avandaka na bwala chez biso soto la bango ba tolo kuna bango chez biso tango bakomona ki passeport ya Nixon eza ya Afrique soit comme l'aéroport c'est une partie ya mbongo na ya mona bato mingi ya Suisse alinga somba blouson 8000 aboy ko somba la Suisse ayi ko somba awa mona loba l'émission obelo ni balandelaka TVA soka sombaki ya sombi ko sim 8000 Washington grand pays a sombi ko sim 8000 Jean-Cy Mayas a sombi ko sim 8000 Nokoland Michou a sombi ko sim 8000 papa la Milène Michou danger a sombi mais oya sombi na vrai prix eza bato ya Paris question dans les réponses zanini ça perd à recoller la machine non eza pratiquement possible même question ça perd à recoller la machine ça perd à recoller la machine bon les Camerounais ça dépend du contexte à une autre personne ça perd c'est toute une religion chaque religion a une clause dans c'est-à-dire la religion il y a qui tendi ou ça perd bazalaka ou époque ba veba solo là époque na bango vraiment Asie kotakati tout solo là ba papa ou ba service ya cause si ba veba michuki ba ça époque na bango vraiment ba yebi azité si tokenda ba 2000 Asie continue nini Asie pendant mouvement il y a Asie au bateau Europe ba comme kende Asie ko bando ba 2002 ba 2002 si komata mais pour na yo question dans ezabo ça perd à recoller la machine non et là bas ils a pirate pas de problème akolata c'est-à-dire makamba ko belamba pirate ça et ça na ndenge nini et lamba to esalemi nazi eza piratité et lamba to esalemi nazi eza piratité parce que toloba Japon pe bazi yoje salema rapi na site je pense pas que yoje eza pirate parce que yoje c'est japonais et japonais baza nazi mais c'est yoje mba moto takero ke kushu baza asiatique plupart ba japonais ba négliger quasi asiatique pour na bango tout ce qui est asiatique tout ce qui biloko Asie eza pirate mais je pense que yoji aza asiatique takero ke kushu aza asiatique malgré moi belé wana maintenant tout le beaucoup plus donc pirate pena pirate c'est logo salemi na ndenge nini c'est-à-dire original ba sali copie na ngoto solo pirate c'est logo ba sali original ba sali copie na c'est-à-dire règlement mon côté et lobby ça perd à colata pirate ça dépend contexte il y a personne à une autre c'est leur religion na yenga bandeli époque ba vie pour nos compte ça ba ngala ta pirate c'est tout est difficile il y a quoi voir en haut mais génération Zolanda je suis belé pour la ta pirate mes blousons ah ba sali ngona vendre vers lobby 8000 €. Mais au Kenya na Zimbabwe na Chine même blouson on a ils en a 3500 pour la main d'œuvre c'est-à-dire ils ne balongola ou ils en Asie complètement pour la main d'œuvre basala pas quitter sa prix ah main d'œuvre est élevé par rapport à la TVA par rapport à biloko tout biloko ça un peu augmenté mais quand on sommes biloko na source même blouson on sommes 8000 au sommet on sommes 2000 €. C'est l'avantage mais même pièce même qualité mais na Chine mais na Thaïlande, mais na Guangzhou, ce sont des originaux. Parce que la boutique qui a balancé ça, il y a Yoji Ezali, il y a Gucci Ezali, mais qu'on a mis de présent dans C. Mais développer les années, prix ça en bas. Non, pas cet exemple moko. Tout le monde a un moment na biso bakena libongo basobi ba mbisa okauka. Banzombo na libongo.
c'est-à-dire Nzombo na bayeba import et commis à na Château Rouge. Je pense pas au Somba Nzombo na même prix au Somba na Château Rouge, au Somba na Libongo, il y a Lolo, ou bien Libongo mo ya qui. Je pense pas. C'est-à-dire il faut avion, il faut fret et commis à Paris, Nzombo on est commis cher. Tout le monde a un les restaurants qu'on a qui bilo à bio non en France, c'est ça même prix mon côté. C'est-à-dire na Kenya et où c'est la source. Si il y en a Paris, combien importé? C'est ça petite différence mais avec les temps, bah se comprendre. Pour nous close débat pour les lots. Exactement difficile à convaincre que ba kulutu na biso que ba acha mon voto. Na ba série na bango. Asie c'était vraiment minimisé voilà. Fait achat et la manière c'est ça la Chine ya original pesa. Les jeunes là la main Chine. Achat. Ba chinois ba mo ba ya ko somba biloko na Lafayette. Excusez-moi. Ntala min caméra. Kulutu, s'il te plaît. Oui. Tout sur la. Quand rapport à Covid il y a. Au moins Galerie Lafayette. Oui. Au moins printemps. Au moins grand magasin comment on dit Samaritaine. Les trois là, le plus grand boutique il y a plus grand magasin oyo. Enseigne na biso aminene yango wana. Ba chinois bazali ko sala na c'est-à-dire ba chinois bazo ya ko soma bien. Ba obetana mabaya lokuta. Na bi oyebi yango. Oui. Ba so bilamba. Ba so bilamba ya Kombo. Comme vous avez dit, Balenciaga et tout, beta bilamba. Est-ce que les Chinois sont tout le monde dans le magasin VH mon voto? Bah où t'as Chine, toi les Chinois vont dans. Bah où t'as Chine? Bah ils sont dans Paris. Il y a des commerçants. Nous devons comprendre rien. Et puis quand avant d'avoir prix d'achat est élevé, tu as raison à côté wana. Vous comprenez? Pour ngana kende na kini kaka costume ya yoji ya mamoto. Hein? Quand tu as ta costume ezali minene, eza okanga nzoto te. Na moi ba jour na vanda na kini na ju moi poids na kanga bouton bo kangi te. Na benga pena muto ba benga ke ba benga ka saper côté wana. Na biso bi costume oyo na somo na 2400. Pesa nga boy total. Pesa ngai zongisela ngai au lieu de 2400, zongisela ngai 1200. Abi mais on a pas brique. Mais on comprend si quoi place to que mes devres ça dépend pays. Mes devres ça dépend pays on vend dit. Alors on a contredit viete costume à mutation na 2000 et quelques ben. Abondeli muto akini, après senen 1200 muto gangi. Alors les gens ko pas brique. Nazo tonga na ngai. Na tonga parler na ngana et pas yo vie lutumba za ko beta comme na nini. Bibois. Voilà. Na 1200 bi combien de briques ko bima wana? Et les kelangai. Ça dit, auto ça a faux débat. Vous comprenez? Bisoto va en Europe, tu l'as qu'un héros. Et tu allez vraiment, il y a des vrais sapeurs, bateau au Tangiwana. C'est des grands sapeurs. Namona, excusez-moi. Yopomona, Cyril Kina, Fumu, je te salue. Aben Nangaï, Tokutananaïe, Abi, viens. Tala bilamba na sombi année passée na tangi ba facture de sali 111 000 euros. Tout ça le bilan. Non, yo na ka sala ça yo. On a peut tout ça le bilan. Ils avaient année 2021 bilan tout ça l'année. 866 000 euros. 60 quelques mille euros. Combien? 60 quelques mille euros année 2021 Cyril Kina. Cyril Kina. Mais kulutu na ngina lo ba moke. Kita ki biso pena ndenge mboka na biso tambola. Tozo ngana na chabwa. Ndenge mboka na biso tambola moto a dépensé 60 et quelques mille euros. Boyebi ki na ville na biso akisa ako créer une mini entreprise alomoli plus de 50 personnes à chômage après c'est mon pays salaire bien. Pardon. Je te réponds. Si comme makambo ya ba société à Congo wana. Ce sont des sociétés bidons. Excusez-moi. Oui. Moto ba futa kaye ako futa pas même ndako. Mais ça dépend même des mboka mais des faibles. Non. Parce que c'est la mine là 70 000 euros. Mais mboka sont na mboka construction du parc pour tout. Na nemo quoi? Na nemo quoi? La plupart ya bana poto. Avant que ça la légal, bana poto basaka ba légal. Mais ba kokati. Ba kokati parce que biloko somba on a mis des veilles à teka na kin vie et compliqué nengo lobby que yo somba besoin 2000, mon tapé son 1200 on peut saté. Mais ce que somba loko na grand maison a que te on a kin papa a mis des veilles. Ba kokati. Voilà. Vous comprenez? Na kata kin ko
s'il y a des sapeurs, il y a 4 pam. Au Pédouin, il y a Koti Bouka Assoum Bilamba. Kofi Olomide, moi, il y a Fali Poupa, petit grand chanteur Nani. Ferregola. 4e cause à l'année. Héritier na Fabregas pe basomba héritier na Fabregas héritier Fabregas te na yebi mamba Fabregas te héritier ngam rappelé na mona ona o mwende na lati boy ya kusomba ngoti nan oyo zotanga wana boni ba polémique bo ndeni via avec son vérité lelo ko sana Dior Fabregas na lobi Dior wana. Est-ce que tous les gens mais Dior le logo mais ça passe pour na ye na biso répéter les na problème de somba yo zo ba ke on somba te on to somba bilango on va dire finalement na récupérer à un centime te hier ko comme en aéroport Nixon il faut le balika mwana king oui kuluto tanga ko comme en aéroport to ba ke ngabo Kofi aza français so mana otanga Kofi ba ozoni c'est là ta 10 centimes mo fali ba ozoni c'est là. Mais oui, même pas fabriqué. C'est Fali Bazong, c'est là été. Anna Mukanda, il y a pas immigré. Mais Fabregas pas dans Mukanda, belge. Bon, je sais pas. Ouais. C'est pas ma génération. On a quoi t'as coupé ma communauté. Prompté. Tout ce que l'on a hein? Tout ce que l'on a mis bazawana. Bakende Bazong, c'est le bongo. Il y a TVA. Sombi primo qu'on a yoté. Pardon, s'il vous plaît. Tout ça va se battre, tout ça débat mon co, et ça débat ou le, mais na makambo ya bien. Vous comprenez? Un musicien, baba soma bilamba, papa chéri. Ouais. Wana peza. To comme non wana te. Question na nga na wana te. Bon répondre nga s'il vous plaît na ba si jonga na tu pas ça analyser débat. Donc vous côté na maka toujours sans makambo belé et bouleverser ba si jonga na bon saki. On comprend la vie achat. Mais question na tout qui je me trompe pas. Ezake yondo sabongo okoki kolata elamba ya Chine na nzoto na yo na olata te pona ninte non na kolawa na message na bilamba et puis bilamba Chine mususu nako et ça la pe mukusa na nzoto la vérité la seule vérité et puis au moni ça la caméra fait achat tous les sapeurs du monde bazaka ba complexe bien complexani bazaka complexe soka late loka lukuta hein même bato ba yebite yo mazo mo neti ba yebike na lati faux. Na pire esprit donc nous autres fait acheter zabongo et ko la tilamba ya chia pirate. Non la tate. On la tate. Des sous-vêtements, t-chaussettes non la tate. Au moins ba sous-vêtements nanga. Ba sengel nanga. Et là sur commande on dit mangate que na Zimmerli kanga kombona. Zimmerli j'achète là-bas. Et ça na François Premier. Aux hommes, je passe ma commande. Sous-vêtements et loko akati 800 €. Tu na foutu 2 mois après ba ko benganga. Donc na ko meka kutu ko la tangwanzute et na kene ngwanzute. Différence ni eza entre elamba ya pirate na original pona yo. Différence entre elamba pirate et original. Mais même marque mais o eza pirate o eza original. Neto soli. Neto causer donc ndo za bongo n'habite likolo latini. Oyo. O likolo eza grifni. Oyo. Makamir. Makamir. Ah, na veux je bien. Mike Amir Paris. Mike Amir, qu'est-ce que tu fais? Paris non, Mike Amir. Attends internet Nani, comment ni? Mike Amir. Mike Amir. Voilà. Ah bah couturer en ligne. Bah couturer en ligne. Il y a ligne. Yo bien côté. Ah bon VHB la moula titende. Internet c'est ça Mike Amir beta. Ah. Ozo ka tena ba geza ba couturer il y a ligne. Il y a ligne. Bon VHB latini. Non. Faut nous dire comment c'est notre question. Armani. Bon, Armani. Question de Nezabou. Devez acheter Armani na ebou. À ce moment où on 1000 to 2000 to 3000 € parfois. Non, on a l'accès au prix 2300 €. 2300 €. Complet bien Nicolas Pamba. Non, ce mobile, mais ça couranta. Il courira 2300 €. Oui, léger, ouais. Bon. Chinois ta bossa la ta yo na oteka. Ton bino po bino bossa ba to yo. Les avait acheté la tiboué. Pour t'expliquer, bah, tu bien, bah, tu as la biso. Neve acheté Armani, ne bosse, mais 2300 €. Nous sommes habitués de on dirait, soit au contenu de l'obsinga. Ou quand on avait acheté photo, soit au Kenya Chine, au piraté en haut. Ne bosse la bilamba ba fali, s'il vous plaît, c'est sa question. Ne bosse la bilamba ba fali,
bosala bilamba bafere bosala bilamba bakofi balata ya original nde bosala bilamba parce que lelo mpo bokoma oyo boza botravaille beaucoup plus na bilamba oyo ezalaki ya bainfluence baminisien na biso na ya basaper na biso VH alati lichi wana esali succès na base nakende na base na Chine naitekela bato na Kisasa. C'est ça. Question dans ce que ça différence c'est original na pirate pour nous c'est quoi? OK, Miguel. Chinois a toute qualité. Je crois que Chinois depuis ça la stade de Martiti le Bukanaté combien d'années? Beaucoup d'années. Na Chine sont OK. Bah la question qualité oyo. Ils en a $1000 chemise moko. Ou ils en a 500, ou ils en a 300, ou ils en a $30. Souvent moi étant que commerçant. Na yebi que non. Nana batu nanga pas son chemise a bien ça là et bien il faut chemise bandana $1000 tozoloba c'est-à-dire on a chemise ça ya obasi ba salanga na simbelo ko moté je na sombi chemise à 1000 ou bien 500 na yebi que na oteke la moto 800 état que commerçant na ju 300 mbala moko exemple ou bien na ju $200 nanga mais biloko lo bakeza ko betisa toza na petit peuple na kini c'est-à-dire eloko VH alati Armani wana ezana toile VH a sombi yango 2000 et quelques euros. Mais ba petit na biso ya kini balengi yango. To kende jusque eloko oyo oki osombi la maison net na France awa. Oki osalisi pour te que la ba petit on a $50 à cause la te qualité VH. Nixon, obiga monter à mabe. Kulutu. Donc parce que na monter ma mabe. Zeran, a monter à Belende. Donc elle a bien monter à mabe pourquoi? Nixon nega yana ko sumba pa bilamba ya bien ya yemoko. Grand prêtre, so na ligal na yebo. Oh abetate. Ya faut peut-être plan yo. Na ko yana opeki Nixon na jola na kini. Na yana ligal na beti plan oyo na même plan wana na mona boye. Mona boye mo tegang. Mona recevoir à la obi ba ko na ko sindala se ba la complexité mais yo moko na mutema na oko za la complexité. Mais Nixon si assis sur le achat à tumba tababie. Tumba. Miguel. Tous un petit peuple au bazar plus de 120 millions d'habitants tous à l'élo. Majorité petit peuple bazar en moyenne vivait de $1 moins de $1 par jour. C'est-à-dire que ce milieu complet à VH exemple étant à $500 on somba pas cause là minorité 10%. Oh, tandis que ce qui est en Mboka, la capacité à business, il faut la densité à peuple. Où est Ali? Tous les Ouest africains, tous les étrangers, avant il y a en Mboka, autant la densité à peuple, où est à combien? On a 8000 habitants. Donc, si on a salé business, on a gagné €1. Fois 8 millions, on a 6 millions $. Ça, c'est que l'autre mot réussir. Mickey. Mais les commerçants sont vérité. Ils sont commerçants. Je n'en disconviens pas. Nous sommes fiers. Oui, cool. Nous sommes na ko ya pena kina tam suna kina voiture excusez-moi. Oui. Car ba 5000 na se retrouver na 3000. Ana geta Nixon boutique. Nixon na ina ba chaussure na John Lop. John Lop. Na ina chaussure Berluti 3 paires ya total là esali 15000 simbelanga pesangai 2000 na bisakar. Et ko wedenga. Vous comprenez? Mais lo que zali tika nyama na nyama alia na niveau na ye. Vous comprenez? Ce que non papa la Chine il y a des origines. Tala. Oh beaucoup de Chinois. Vous monde bien. Oui. Zelana bisalibo. Il y a des garçons ba wuti mboko nani Turquie. Baliki ne monsieur pas un collègue na David Mombele que je salue. Moi quand je savais à le bako na l'équipe a tout à Paris na kolata. Théâtre. Yoka, on est vraiment théâtre. D'abord, ils ont manqué à respect. Pour bilamba ba kumisango awana poto. Ba to apesa ça bilamba valeur biso ba chama photo na kitiki ni yazo ba kio ba to ba ota et puis ba kulu tu as idéologie na bazala. Il faut respecter d'abord les narcos. Oui. Ba Jacques Moulele bazalaka. Ba l'enfant mystère bazalaka. Ba Nokolando Michuri. Ba Nokolando Michuri bazalaka. Jansi Maesi. Ba Jansi Maesi bazali yozo bakio ngani na uti Turquie boy. L'équipe bon. Parce que combien de bateaux dans l'île. On voit que tant la combo ya garçon pas la tinde combo ya mutu moka azalaka na utupe sambote kalate. Julien Bala mokre kese. Vous comprenez? Et pas aux alliés qui n'ont combo na combo munene au salama mingi pona kolata na biso na pariao. Na pire esprit. Il y a en tant que commerçant
naza na problème ya koloba na yo te me nde maloba mabe oyo eutaka na bana wana bayaka azoya donc akana moto omoki yo okana na motu te natali mpe émission na awa ozoloba ata mabe moko te me ozomona moto aye okonga pene na lia donc ntango ye azokatisa bamai nzambe asungi akatisi mai oyo azinda ata kozinda tikala aye mpona koluka problème na biso yayebi combien biso de dépenses pour na bilamba et puis combien des années bosali pour na liti awa 44 ans moi j'ai 44 ans en Europe nakomi tata mobimba wana boti ba ya mandefu neti yo comment yo ya kolobaki bana poto wana nyonso na leki bango ozomona soki na ligi kovanda na mboko na Grèce est-ce que Grèce eza poto Grèce yana poto te papa oyaka poto pamba kende kosenga visa ya Grèce obina kena opona kita Paris okobima te soki eza poto pourquoi bakotika soki visa Portugal okota wati mais ya Grèce nga nyesanga ya à partir de Luanda bazou les visas à Grèce aya wana na bi kena kezo aya obima to koma bisana bisi position non na to so na libanda bino ana droit kobima te azat na transit mais kobima te to so la ne tala koto nga koto to solo ke manto na yela ki pour la kesa na obima na ye na juka manto na pesi mbila wana mwasi à KPC. Ça montre que le périple. Il faut oyebisa bango puisque ça va émission trop na kin. Yebisa bango que Grèce ezali vieux monde à vieille achat moko Nixon fait achat lobi bilamba mususu ya mwanzu et puis ça même nzoto mikusa. Fait achat ça a raison. C'est-à-dire tout le monde a papa, tout le monde a liboso époque tozalaka. À l'époque de West Africain, avant biso ya kutolongo la complexe na kini ke lelo na kini garçon nyo so jeune garçon tout tonton so comme propre liboso to zala l'époque de West Africain ou ando kende Chine tadi bango ba ando teka ba pantalon so ba $10 ba polo ba $10 so ko sombika mbati na yo China mai migi pantalon ça ekei c'est ça tadi bango ba focaliser na business na bango par rapport ya genre bato banda otekela mais biso to yetolobi non pas cette qualité toke totali mboka eza na qualité nyonso loko mboka eza na qualité nyonso toza sikoyo obligé ya ko ramener peuple na biso public na yo ba clientèle na yo parce que chaque vie a des classes de tango tekela oyebi ke no na pona tekela garçon en classe boye il faut logo na ye so atambo na nzela monongo pa moto XY te je travaille avec tous les musiciens sur quel article de là si vous avez raison voilà c'est-à-dire que l'on a même la musique c'est X il faut la musique la qualité dans la finissage que l'on a autant c'est comme ça se passe il y a na beaucoup oui moi na poto ya kalaba yeba Coco hein te wana yeba na te akeyeba na kini ozo comprendre mais yependa ayeba na kiao asala maman erreur akende Chine zonga yo Chine za grand monde bona boy obi ke ba déconsidérer comment moi tanga TV tete longtemps te pas approche nanga wala kwa na dénigrer mais na kati na yo koyeba mutu wana yeba yebi mutu na zoloba ozomona mais asi grand monde fait asi grand monde bato yebi mais ndenge nini ba chinois ba vietnamien ba yaka kosomba bilamba awa na poto ba chinois banda awa chinois ils ont beaucoup d'argent. Bango na kali magasin bango original ba tchaka molongo. Mais pourquoi ba kosomba bilamba na France? Ba ya katie kosomba bilamba na France. Chinois vanda na France kosomba bilamba na France. Chinois so nga somba original o ebimi na France lelo akokende na Hong Kong. Te ba ya kawa. Bien sûr que chinois aye vacances fait. Bien sûr que chinois aye vacances. Il est obligé kosomba bilamba na France. Maman bana ngai, maman Nazaki, maman commerçante. Abengaye yaka vacances na kini je me suis dit ba obenga auto za na Hong Kong mama bana ngai bazali na moyen makasi bu bake Japon oui vous comprendre grand monde ve wala ndima yango ko ya ye yo ka moi c'est ce qu'on dit ma Japon grand monde ve yo je VH malobeza mboka na yo ana tenda Nixon boutique bila ba valise abi a souffler na changer abeta ba pièce ba nouvelle collection sous malheureusement pas on continue ouais au moins bana poto ba saper bo tenir Nixon rigueur te as a businessman il se débrouille de sa façon
oleka koma kuluna toi ça nini abipe ça na business c'est un bel homme bon tenir liberté mais eloko na ligne de Nixon omoni Paris oyo eza capitale ya mode pour un couturier a confirmé là le ballon d'or omoni ti nani peut-être za ballon d'or Messi à côté na liste ya ba grand joueur un grand couturier pour Bandi Maye il faut à passer à un appareil oyebi ke Yoji Yamamoto azana haute couture de ce qui pour ballon d'or eza haute couture dernier muto à côté na haute couture eza Gauthier on comprend o ba couturier nyo somo ba bimi nano ba koti na haute couture te bazo bundana c'est bon ba Dior ba balancer ka ba ba wana ba au niveau Dior azali Dior a français ba Yves Saint Laurent ba Pierre Cardin ba to liboso ba kota na haute couture après tant on a yé poto nde ba italien ba yé ba Giorgio Armani ba Mugugu ba Vantuomo ba Valentino Uomo wana ba uta Italie après et comment ba japonais muto liboso yé Takeo Kikuchi fait attends also mon casse non yé no ke boma impôt fiscal ba senga yembongo oya zana ngoti ba Nicole Machuda omoni kama to solo na medevre do so na sibe na yo yi VH pona yo soyi mobali mwana mobali oyo ta chinois te nga respect ni ojula to solo la te po wala pena ye po sambisa bilamba vous comprendre mwana mobali omoni neti Nixon mutu asala ka mbongo mbongo te mutu asala ka mutu alors tant ozo sala mbongo na yo po no yo ke la motema na yo o kanzo to likunya na kolata te nga surtout ato pesa nga kanda makomba brick wana ongai brick mais vie na lobby to sola bien Nixon avant s'il vous plaît avant le bas auto changer bilamba to ba plein de bêtises s'il vous plaît auto changer bilamba to les gars bon ça va son ba griffer na contre makamna au changer des fois des acha mon voto te za na Dior Dior VH obi Dior couture na Dior na yebite mais VH yebika bidon no solution ozomona collection oya sombaki est-ce que ça allait eza nini collection 2023 beaucoup de l'indicat Dior yoka parce que collection oyo lati eza léger et costume toza na automne hiver to comme na costume to mete ga vérité bon VH na misu na yo est-ce que misu no elaxara yo et la maille originale na pirate neti festo eza original to pirate na misu na yo a poto okolo na pe ba neti mona bien musika mais soka kelinga ya ndozo mona boy ndozo mona pièce yoka aza aolexo baba nini ozo comprendre merci en caméra asombi na mboko ya wuti osombi ngo awa te awa no ebimite te nalobi oyo costume oyo alati eza croisé yoka ngai ngai natrenaka na Lafayette tous les jours bangai kuna soki elamba wana elamba wana eza kuna na korépondre mbamoki namonaki yango ozo comprendre Dior azalaki na 3e étage alongo akomi na rez-de-chaussée na 2e étage na Lafayette a récupéré deux boutiques na nini na comment vous me printemps azali na 1er étage soko kena nani comment nini babela omsu bafungula enseigne muneno kono nini Samaritain azana 4e étage Dior ozo comprendre vient à répéter tout complet mais va tamola tous les jours donc musala na salaka yango wana na yebi eloko ne eloko soko latika bwe natali na so eloko ela uti komona ngoshiko omoni na mbini to mutazo cartonné côté bilamba ezali Hermès ça dit que si Hermès c'est banana 4000 et quelques kolo après Olandi Kiton mais VH na kati mo dimi to na analyser des bateaux mais pour rien ndenge ni ozulu ba ke veste ya Dior yo Nixon boutique alati na Paris exactement mais na Chine ça comment expliquer na lobi eza collection ya bani mususu
il y a le vérité. Ah. À ce moment, moi en tama. Vous comprenez? Mais comment on a besoin d'original la pièce? Na misu na. La pièce, Mende, a outi nango na bamboko ya uchi. Machine. Machine, ya chino. Pour les commerçants, au moins que si moi, soit qui nango na Dior a déjà 4 000, 5 000. Vous comprenez? Na outa ki kochika. Mais ça vient somber wapi? Na somber combien à peu près? Complet. Complet, ça va 1050. 1050. VH, yo ce que complet yo ko la tabote. Soit que ça ya awa. To chani ko to série. Soit que ça ya awa. Vous comprenez? Soit que ça ya awa. Et la mort la tio ko la tabote. Soit que ça ya awa. Soit que bimi yo excusez-moi. Mais yo ko la tabote. Yo ka moto tika viena yo. Bozare bien ni come Kees Umberto. Auto somba kosima Dior. Avant to kota hiver. Asomba ina été. Muta suka onga na accompagner akena Dior asombi et apena sinka de bati le pe Dior. Et ça Kees Umberto. Kosima to joa na combien? 3700 €. Kosima yo soki na Yoji, pardon na Dior, et ben nous à 3700. C'est pas du gâteau. Mais pourquoi les autres bateaux sont bilamba original? Bazo boka mbongo le baso brique. Miki, analyser l'émission non. Non analyse moko ça propre na sens nini. Ba vie basa na génération na bango. Génération ba vie pour changer bango. Et zaneti papa botio. Pour yoté. Toi tu vas viété. Toi ça la débat général. Toi ça la génération, toi ça va viété. Na génération lelo et puis na monde ya lelo. Pour nanga. Investir na elamba et ça trop bien. Mais elamba il faut avoir des sous. Tout cela bien vu. Congolais bientôt mais ça n'en demande ya kokota teta. O mboko. Yo le bagi na kati yo tete. Tika na bimisa no za kati na ngai. Sentiment na ouais. Pour olata bilamba il faut avoir des sous franchement. Ba vie époque on so ba costume ba 10 000, ba 8 000, ba blouson ba 9 000 na lelo. Et comment différent? Mundela kanga ba madusu musu banda ko bima wana. Ba mbongo banda ko bima na ba moye musu via yebi mundela kanga. Mais je pense que Batouba n'a besoin d'un dako, Bassapé n'a besoin d'un besoin d'un dako. N'a mbongo kayu lelo. Le prix au salaire. Et qu'est-ce qu'il faut faire cette analyse? On dit qu'on soit moututé. Yo, comme qu'on va se connaître, Batouba sur la moyenne. TV. On dit qu'on soit bako. Kouloutou, tant que le backing. 2000 et quelques euros. Oui, salaté. Oui, Kouloutou. La salaté. N'a dit que lelo. N'a moussala lelo le prix au salaire soit 2000 mois matin ou bien 1000 et quelques matins. Le bon temps va le pose 5 000 rangs docteur machin. Ce qui monte même si il y a 3500 sont mis costumes tout sur la normal à converser dans mboka na nini logique des choses. Mais Cyril qui n'a pas à son cher mana banda kuna kine pas comme exemple. S'il vous plaît. Nogola Lumichuri ana ba hotel na njini ana ba Jean-Cy Baesi. Le bika a été sur la main originale et la main originale s'il vous plaît. VH s'il vous plaît. VH s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, tout ça débat. Idéologie là, est bien. Que, bana mboka, bana mai, on est qui bâtit comme bon, on a légal, batonga na kin. Pas investir. C'est bien. Mais baza obligé, s'il vous plaît, mais baza obligé, balata chinois, batonga na kin. S'il vous plaît, VH, s'il vous plaît, VH. Baza obligé, nous pas tonga na Congo, faire ta chinois. C'est ça, parce que chinois et colata original et l'obligé de faire la yoji, net biso là la chemise de misubui. Et ça n'a pas chemise, et ça la pièce mais original. Mon tazo obligé de faire la maman bien Turquie pour attendre le plus parce que ba parisien se lever. Et ça le maranazi, tout le bana Nike. Et ça le marana Indonésie Vietnam. Nike les américains, les indonésien. Viens Nike nyo soto za na poto. Mais les d'œuvre. Mais d'œuvre les yoka. Même en Tunisie. Maman na basket ezala basala kango. Tunisie qui sont baranazi et que na Tunisie après côté Tunisie ba basket. Vous comprenez? Mais basket le plus grand basket il y a Nike Adidas c'est ça les maranazi. Mais ouais les amis et ça na ko beta mbata nango. Vesha ko tika tumbavé. Ko tika tumbata bana ici. Taba wa milinga zo bima. Tika tumba. Taba milinga zo bima. Le plus grand marque
il y a basket tout et là tu marques l'Europe. Moi il dit une France c'est à la raté. Donc Gucci Olati, bah c'est là on a Asie. Dior. Moi je suis un asiatique. Naibisio. Nga naza asiatique. Donc mindele ba ko sabiso. Mindele ba ko sabiso na sens que mais devrait awa ezali kolo. Mais devant ezali kolo ba tia biloko na bara likolo. Oh état que nous tous sommes l'idéologie de la biso ba malien, idéologie de la biso ba sénégalais. Il faut apprendre ce qui est côté positif. Na sens nini. Ba plupart ya idéologie ba VH o ba nda osomba ba blouson wana ezalaka na ba cop X ou bien Y. Siko ba cop tout est bloqué, tout sur la normale. Caméra bolanda biso et puis ba ndeko partout bolanda biso. Cop wana tout est bloqué. Je pense pas na caillou le l'homme comme ça somba blouson 12 000 euros. O ya zoka 2 000 euros par mois. Pour somba blouson wana ese ngaye 6 mois. Mais en foot à palais, il faut ça la provision, il faut atteindre en Afrique. Miguel, raisonnez-nous. Tandis que sur aucun nazi, au Tindika Moutonazo, sur mes blousons, par exemple, on a 2000. On peut économiser. Bon, tout est marrant, s'il vous plaît. Nixon, tout est marrant. Moteur Somi, s'il vous plaît. Moteur Somi, blouson à 2000 nazis. Na blouson à Paris, ils ont 12 000. Ils ont la même qualité déjà. C'est la même qualité, na ningo somi mbis na libongo. Nous avons moko somi na 10 euros, à euro à 50 euros. Et ma ti prix pour la nini. C'est-à-dire, mais d'œuvre transport, mais pourquoi finalement, ils ont la différence? Oui, à Chanaro, si ça, s'il vous plaît. Ils ont la différence, il y a couleur. Différence couleur en Zuluka, non, il y a bien. Mais puis, ça, ce qu'on a même, ils ont même. Mais que ton nagé n'a pris. C'est-à-dire, nous sommes et loco. Tu vas tout me faire. Mais nous sommes na tout. Ve nenga awa, ils ont les camps pris. Ceux qui nous ont ensemble là, auto que la monte exemple net. Ve la mbe kota nazite acha mo voto te que la blouson, obi que vieux azap monta tête si. Mais faut na payer pour à 4000. Tant on na ligal so que na ligal, na monta ligal même si yé monde na ko na ngana sombi. Oh, VHS. Sérieux? Oui, azo ba mon basolo po ba yela, o lui c'est Louis Vuitton. Ba yela Vuitton Mouniato. La Mouniato na original ya ponande ya Mouniato. Mais mo ko Louis Vuitton. Ah bon? Ça la ma baby c'était aujourd'hui et ça. On s'en copie. Yo te chi. Ya ngui. Ah, ça les erreur wana, oui, wana za raison. C'est quoi finir pardon. Kulutu, merci. Donc ko wami ngité. Tu as fait VH Tumba, VH Loba comme ça. Oui, roi de blouson, Patrick Meka. Ombre jaune. Ombre jaune, banda ya poto à Salak. Masomba ba pièce. Masala 3 cailloux de caillou. Atongaka ndako. Et puis la société. Et puis la société de la Congo. Vous comprenez? Makambo échange tango ya bacha mo voto. Il y avait la possibilité d'argent, mais tout le monde a investi dans les Cambona et Moussousou peut continuer la Kaimbo. Vous comprenez? Quand on sait que bakanga mabulu non so bakanga mabulu biso to ko boko la banate. Nga na voyage toujours dans first class. Kuno tu bino ça ba réserve déjà bolona boko tu voilà kindete. Ko ba te côté su ko ça makamwe kanga non. Soki lelo invité nga na kin. Tant que zo na aéroport moi na première classe ya za témoin. First class. Olona ve na lona. Merci. Vous comprenez? Bon so ba to lona na bilamba ba première classe lelo on y fait. On me ba oti kiniko. O kaka makamwe c'est kanga ezaka shooter. On a aidé les musiciens, c'est nous. Si. Bango le ba comme ba grand quand je fais ba ba palais ba ça ba société na ça ko société nini yebisanga yebisanga musicien ba musicien na question que na kini ba ce sont les bourgeois marque na yango eza wapi neti gimsa misi marque bilamba na ye ya ba mais fallait avoir une attitude nen fallait si attitude ouais marque l'habillement et attitude et bandit est-ce que côté comme mais ouais t'es comme fort franchement et là il faut que ne mboule belé faut acha mo photo mbula na mbula yo na yo kaka uzomona noble ben ces alaka mais tant on tanga ba bilobela amoni fi amwa matilus uzo comprendre mais avantage ni au sommet de l'habillement original avantage zani parce que après t'es quand on a valeur na teka kate na lobana le pa na bilamba lokola et place au tcheza la tenga no teke la comme qui yo kan lever depuis maintenant somba bilamba teka kate place au tcheza ti mais viens sur la mais sur compte à comment les panissement nini pendant que c'est ta vie tout que la entreprise parfois mais à lobby mais est comment ba niveau ni entreprise ninga na kenu sana kini yebisa la pele na kini yaza wana chaque jour batu jeune bakoya ba otongisa ye faut bazwa part o baya ba il faut bazwa part bazata 20 mais te bazata 40 mais siko vende ngo sana en pleine entreprise comme la vie omoni ye ba moni ndeka so banda akoma master na bango ya batu wana ya ba économique bani yo muto apoto aller essayer une fois mon ndenge boutique ukanga dans 2 jours
Mais VH Babilamba tout ça nango bando bando somo ça ba immeuble on dirait nanda quoi. Et ça va immeuble été. Ba valeur mbongo. Yo kana bisayo, na ndé la biloko a valeur. Kasi tu va valeur wana, so ça les calcul ba immeuble. Ba immeuble aussi na Bilamba on a payé. Tu ne t'es qu'à na oteka ngo pété. Vous comprenez? Ezali nzela nanga na pona. Destiné nanga. Religion fait. Destiné nanga eza religion. J'ai connu Nyarkos. J'ai connu Papa Wemba qui fut mon vieux tolala na mukongo na mukongo. J'ai connu Jacques Moulele. Ozomona. Na mutu nanga bazo bisanga kake. Vote ku vote. Ozo comprendre? Esprit en cours. Mais Nixon boutique bino pe boza bateau et bobomi lelo copie ya bilama na Congo. To sali nde propriété na kini lelo jeune nyonso vo kitaki nde komi lelo boye. Ba tutu ba koma propre complexe ya bana poto et si la likolo na biso. Mais na Zaïre de la propriété. Si la carte na Zaïre. Na Zaïre. Nixon. Complexe wala ko ki si la excuse ve. Écoute moi là qui papa. Ce qui monte Nixon. Excuse ve. Tabara les autres monte peli déjà. Bah tika tumba. À l'époque ezalaka ni kulutu. Ce qui monte poto aye mige. Mais traumatisme na quartier. Mamu no baba tutu balo na biso ba parler na ba kini puis awana mikili. Moto simba chombo moto mususu. Oya ko simba mai moto mususu. Oya ko simba saki. Oya ko simba saki moto mususu. Oya ko simba costume na molunge moto mususu. Moto moko azotambola 6 personnes na chaîne. Pas au poto. Pas au poto. Le nom meka faire wana soko tambola yo mona nzela tena leki no mobali. Naki. So complexe le rapport bilamba chinois. Bilamba ba chinois. La tine lamba ya mon est propre mais petit moi la moki na tongo aza propre c'est-à-dire on vient na nini. Là les rare. Ba benga vie tinde le biso bilamba rare. Ba venga ga tinda mbongo. Aibi ke Nixon butuka zara kande ya kosomba bilamba ne akozala nickel. Le les rare muto tinda ba balancer ga tinda ba Gucci. Ezo ma Congo. Yo ka biso. Gucci de koma ko ye a tout Congo. Yo ba minute nanga yo ka lebisa yo. Oui. Les ramba loba kozanga koyeba eza liwa ya ndambo. Ngala kende kini. Na kende kangola. Petite sœur azawana bi amuna ngana ngola. Na tambola ye pa mona na tambola kana gar atam garde ko ati. Mukonga na yo tala yo. Banga tango wana. Tabo kana biso wa photo na victoire. J'étais seul. Allez les bato tambola ya bato. Ba ve bazali pas côté miki na victoire ba photo. Bani se Pedro bato azali ko tambola. Yo kana ba oteka ba photo na biso. Bani se Pedro azali ko tambola na bato. Ani se Pedro akiki na wa ibise ndeko. Bato bazolandanga. Auto kende awa na septembre. Auto zonga. Omona ketango na matanga nani sapero auto kufa nani Vene pso njili wana. Auto kufa. Omona bango kuna. Njili. Omona batonde batondake. Papa, parisien tika la ka parisien. Mutu nyosa kuna rêve na ye, il faut ye banga na zaki na neveu na ngai. Na ye weba aota la tanga so na bimi. Fie poni yobi makapeza toke tambola o tambrangeti o filmer o te makana porte ne toujours raisonner trop. Nga na riva il faut que ne matebu. Ngai matebu ngoni. Ah, vie bi matebu te. Matebu e. Na comprendre na yo comme bana obelela na Tour Eiffel. Abi ngai faut na kende. Viende wo il faut na kende poto. Na mona penga Tour Eiffel. Tala rêve ya mutu. Aho rêve ba immeuble eternité. Yamona libende. Aho rêve kaka mona libende. Ba bateka ba parler ba mboka na poko mona ka libende. Ona pene na poko na bino bo traumatiser ka batu ve. To traumatiser bino. Non, mbo ba ko tindo 2000 kende poto ko simba ngo po tourner au moni pe makambo. C'est ça, acceptons-nous. Moi qui l'ai changé. Mais oui, vieux. Quand même pas changer, pas que la personne pas changer. Au lieu de ça, on va blouser. L'énergie, à tour de rôle. À tour de rôle. Nga achama voto régner à l'époque naïe. Ndé Nyarko c'est nani. On assiste à Dondo à l'époque naïe. Chirac fallait qu'on donne à l'époque naïe. Donc biso na bino toza iloko mokoti. Vous comprenez? Nga soki na lati, je me sens moi. Nana complexe à mon côté. Mais mutu mususu, soko lati se biloko na yo to ya masano bokopolo. Ah! Veye makambo yo. Nga fana ya gombe na ole kalibo sa boutique. Ye mo ka bibia zo talanga, o wana ni acha mo voto. Voto na noble. Alubi na bi ah, vie olati ngando bizili. Et quoi ça combien 10 400 €. Et puis, au plus boutique na mo biba. Ozomo
prix ya biloko eza na kati ya mwana yo lati otambola lopango na kinga bona ba locataire via ta yo moko za mutama bebo vi to sola no normal yo muto mutama mabe po oza ko luka yo lopango na kinga bona ba locataire na kena ngowa non VHS souci les arabes bazaka na Congo banga bino ba parisien banga biso so idéologie na vers ngata mbuza biso au moins président de la République à Congo hein limbisanga yo pe pas aller à limbisanga nazali so na ki na Bruxelles c'est un ami ya toyibani tu béton atalinga na makolo olati nini na Berluti avandinye je so moninga na sapato musu na pese ko na pese ba komba ba sapato nyos tanga ko président de la République asa nini boutique aliboso kotaki wa pesa na réponse Berluti te à cause de Berluti 35 paires à chaussures c'est que arrêtez naka comme moi na ça dit porte politique à la porte un président de la République si vous VH obi kendo zawana soko kenda bilamo na kino tekate na lobi nde nazali afana keke nde na akangola na se prépare en conséquence na bilamo oteka neza la ra tenga ko ka oteka te na oteka nini te me mo abdo te mo ba cheni na oteto zaki na ko ligato ola tsanga Satan pardon na teka na ila mala ba yiba ngane ko yiba muto yibi akeko te mi mo ba verso me ko teka la bonne religion non bilamati la on a religion est-ce que tout le monde a monté comme catholique hier moi changer comme protestant to ko changer ta génération de biso me ko bouger moi religion muke ya balobi religion qui te di babouja c'est eza religion on change de religion par pour le gars métier bolingo pour ma religion qui te pour matin même ka ko changer vie religion changer vie to mo na mo muso da ki mbangista et comme protestant ba changer religion c'est ça le baka yo ka biso phrase bon c'est un arco salobaka Julien Mbala mokreke se mukolo mususu poto ekukoma kasangulu VHA obi kelele ko bakasangulu VHA pourquoi le traiter rabat ba bilamba ya ba chinois ke ba yuma te yama ko ba yuma te yandi ba muto ya mabi ko benga ba toro to deliver ba to ata bilamba shi banyar ko salobaka ngana ko benga mutu toro te obi toro azanyama muto ko benga toro te pise toro yangwana na ki espagnol torero soka mono ni lamba rouge a Hollanda yo mais soko zole kabwe torero Hollando te toro ko Hollando te sadi nyarko sa sala mama na faute na place wana abenga mutu toro alors que muta toro te uzomona mais soko photo banda on dit soko nyarko sa sala moi faute mama na faute oui mais soko le on va reconnaître faute que marque ba on baka alobi Place Vendôme et Kotika la Mindele. Vous comprenez? Oui, Place Vendôme et ça Mindele. Mais côté Moussous bato akanisa ki tango le griffe ango avant tanga ba griffe. Bato akanisa ki ba boutique ezaka na Place Vendôme. Na otanga te jo moko penga boy asimba lar na kinto aye. Tout ça qui n'est connaissance na kinya aye on faut transférer faut mangana ba légal. Ba kapite problème ate. Na le vide bon to comment na Champs-Élysées total no ba légal kuna otenga li di Place Vendôme on a champ on li Place Vendôme boutique za na Place Vendôme te ngana to sa émission na Place Vendôme bien très bien au moins légal na no ba likamo ki boutique za te ba parfois ba montre tout ça ozomona ke ezaka ba erreur ba ndeko na biso ba ya na biso ba sa pona na Vendôme boutique ezalaka te au moins place réseau le belayo ba boutique na la montagne François Ier vous avez Marbeuf Champs-Élysées qu'est-ce que Marbeuf Champs-Élysées Paris 8e ndé pas ba légal ezali oyo ko so ba Galerie Lafayette ba printemps na oyo ba fongoli nani Samaritain vous avez c'est-à-dire na ba dire na ba nzembo ba erreur salama trop ya lo kwa bible peut ba erreur za trop vous comprenez ba erreur za trop mende ya ngana zo reprocher yote ngana jo businessman o peser poids ya mboka na biso so le original ba osombate vous comprenez ba osombaka te VHA
poto que nous l'avons pété faussé la biso liste bateau balataki bien année ndeko Nixon elle a bilamba oteka na France bilamba oti na Chine ana oteka la parisien ndenge beli ba parisien ndenge le esprit ba parisien est-ce que ba suma bilamba na on va kende caillou hein ta vista na biso bana ba caillou bana ba caillou ba suma bilamba na ba suma ko parce que après ko tala ba kopena ba talent bana ba caillou ba kokende ba kobenga yi ndenge zali monsieur Salami après mission ba kobenga yi t'es déjà no pour pesa te belé numéro na ba kobenga yi vous comprenez bah c'est on va que les Turcs même excusez-moi même les sapeurs ya ba kombo ba mususu obiki ebele na kende ki ebele ba baso bakenda baso mais okepe que so bela ngani lambo kepo mbizo na kende ki enterrement ya nani ya citer les noms ici yoka na kende ki enterrement ya petite sœur Chako MTV na mona jumoko alati trop bien alati mushino moche alati bokuma mushino abita nga vie yo lobelaka ba parisien lobelanga to monde na beti aza buta Belgique na ko fa na mo mutazo fo bi ko lantate mo si la kende Chine ozo akende ke Turquie ozo mona ça dit le kuta et continue makambo ya bilamba to féliciter bano équipe de France to féliciter bango nano to mona buzo bana bango te ndeko na yo oyo azalaka na Allemagne Washington grand pays to féliciter ye ana ba pièce ba blouson ya original to jui un boutete là au Japon ye kuta utaka na bilamba na Japon à côté ici na boutique Yoji Yamamoto awa na place de la Victoire mais les gens ont accepté que piraterie continue na SAP na aéroport écoute Chico trop même à sa père beaucoup de sapeurs les femmes au moins loko ya lati ya maman na pièce maman na pièce Dior ça Dior faut la Dior on dit que le bon na banga te kubanga tinga na banga ilamba te ya na mele makamangoti ça Dior ya Dior au moins na bakidi ba pe kolo dès que sur là ça va pas bateza on va te mona ka ki via ki na illégal ozomona ya ko koche ya nga yango et puis original puis comme ça original ya comme ça original tellement plus que là ta original batu babika ke alati original alata ya photo original na cadre wana ya onde chinois zo kota na SAP chinois et comme ko kota na bato ba salarié mais ngai na sunye longo moko asi ça tout plein pas chinois te ba pecho ba ye na si to ça na Japon na si to ça na Thaïlande na si to ça na Japon te papa to le Japon to makambo yo te kaka makambo na kenda Vietnam na kenda Indonésie na kenda Thaïlande Nixon na sala kana yo kana bisayo c'est ça bato yo sur te kala bilamba baza na poto wati vena tinda ka bilamba chaque semaine na poto chaque semaine na tinda bilamba bato wana o ba somba bilamba pa ba kota poto oui baleka Turquie baleka Turquie oui okesi mutaleki Turquie akolinga siko somba bilamba akela la Fayette atiki Lafayette te atiki bamasa na ye kuna amoni te jo oti kosala émission na David alobi nini ngai sona na la bilambe uta Turquie mais on a ce qu'on se trois fois c'est bien c'est la monnaie ça na un andam na sokola ngo de repasser le côté le zobate oyo logique pour le raflo ni yagoje o lati na le côté buzobate non le pirate on dit non on ko pirate à côté vieux achat et là on a comme qui tout ça émission Nixon a ebisinga que alati sarana ba musicien mboko na biso musicien minene parce que au monde rappelle que aux pirate mutumoko grand sapeur à musicien à ça là plus de 20 clips na bilamba ya oyo pari mo mato yebi mais ya pirate et ya pirate loko za pire mutu na biso moeto beta lisolo ezate abenga pe nene biso deux fois te mais tango kaka ya kati to bandi ko seka asala 20 clips mission mine na mboko na biso na bibliothèque efe na bibliothèque mabe yeba chinois ya mais ba chinois des autres ça n'a pas si mi tu comprends le mabe c'est la nangai na kati ba musicien congolais il y a 2-3 grands sapeurs. Kofi Olomide, number one. Mais, n'a pas qu'on l'appelle tant soit mélangeac.
pour abetaka pe Turquie. Ah, VH. Les ramba les gars Turquie ga moto bisinga neveu na ngabi tozaki na vie ramba. Ramba ke lukani na Turquie. Ah. Mais je dis ce qui est vrai, c'était à Somba Kabilamba. Ngana benga na biso okala ne. Fena bagi tumbata ba musique. Na lobi na yo tango ngana to sala émission na biso ko faire ça na. Grand sapeur. Un grand sapeur. Et puis Congo, na musicien congolais mutaleki ko fina bilamba ça. Azate. Si. Même biso to ba sapeur, nzambe ko faire l'équipe biso bilamba. On comprend. Mais moi na mai. Alors moi mélanger. Comment qu'on mélanger. Na mona t-shirt moramba lati na lelango fort. Na tambola ba legal tout. Ngana iba na ba boutique. Et ça marque ni. Et ça qui Dior royalati. Ah. Na tambola ba legal tout na kepena na Dior. Oh monsieur Acha ça va. Vérification. Eh. Na l'axi ba ngolo bi. Via bébé ça fait une investigation à faire. On doit aller aux années de comprendre bébé. Elamba oyo. Ozomona. Eza na legal oyo. Babi non ebimi na to ebi yango kutute. Ozomona. Oh. Limbi sangai. Le bobo n'est pas mon ami. Hein? C'est ton petit. C'est mon petit. Mais le bobo... Alors, je fais que le bobo, papa, n'a au ma boutique. Dieu me voit parler. Vérification, Pégas. À que ne pas la vérification, tu coûtes un état 10 000 fois. Tu as qu'on le banade. Vous comprenez? Donc, viens maintenant, tu as la musique, tu as dit, pièce, mort, yoko tambola. Vérification. Toteur vedette, même si Yamakambuya sap. Vérification. Noble. Voilà. Tous les légales, au moniteur dans le qui tonne. Il y a que tout le monde. Ata saper mon côté, il y a Congolais qui tonne à la tiao. Parce que qui tonne aussi à 6 000. Il y a un monsieur, avant d'aller à Londres, donc 2 messieurs. Moi, avant d'aller à Londres, Godard Kwanza le fou qui dit ce que je salue. Na moni mbala mota to na beta lisola qui tonne. Mais émission na yo, bana mona tindelingai photo. Na légal ya Kiton. Vous comprenez? Na moni lisusu musicien mokazaka na Suisse, comment il s'appelle? Maria France. Oui bien. Que je salue aussi. Atindelenga lati manteau. Ya Kiton et sera bi vieux bi que bi bilamba. Awa, manteau ngana lati ya pamba. Ils ont 4 000 ans. Bon manteau. Vous comprenez? Il y a des connaisseurs basali. Mais au moins, il va nous aller à Somba Somba. Nga il est là. Ceux qui dans un grand lard, le quoi, petit dans la Somba formé. Na kolata 3 maisons. Kiton, Hermès, Nazili. Ouana, les 3. Ceux qui ont vu dans la chemise, na Franck Namani. Congolais mon côté à la takana monika nani petit dans moko Kribo à Bruxelles je salue abi vieux chemise au à la Nathalie Colbeti na vandien bon Franck na mani abi veoyebi na longwa na makamotu na comme na Franck na mani on est focalisé au monde ya Jojo Armani Jojo Armani le pont na malukwa. Voilà. Congolais Asabima, le plus riche yaba couturier. Jojo Armani après Inde Zara. Voilà. Vous comprenez? Nali Konda. Vélero na Zara premier na mondial TV. Na makambo ya. Jojo Armani aliki. Ve nani o Zara? Nani o Zara premier couturier millionnaire na mukili. Bon peut-être. Oui nani o. Des années ezaki Jojo Armani. Jojo Armani. Bon. Nazolo bana yo bien. Na makambo yo ya bilamba. Poto France. Ils ont numéro, ils ont vitrine. VHA, toi je vais tenter parce que bientôt il faut se la ligne. Poto oh là là. Oh là là toi. Nixon boutique. Ils ont la bande de Benginga. Ba parisien belé à Benginga. Pour les missions de Salayenga na yo. Oui. Bande de belé ba encore plus le baquet. Ni Nixon boutique en photo faut ba kangi na poto. On bi oh. Pourquoi il y a la poto saini? Abi comment on je das pour la poto. Bate belé avec pour la sixième. Comment à cause de das ça de la télévision? Alors bah il y a bilamba na pirate et on te la bisodo. Il faut mbila kanga do na oti la mbila extrait émission na loba. Na expliquer mbila en français do azambo to ba kanga yo. Na komba nzambe ba ko kanga yo. Oh VHA. Oui. Si tu ote kaka pirate
hein eleki na zoante yoka tozala sincère bozana poto omoni pardon nga nazana gamme ya Louis Vuitton na kesho mona ngala ngala avait achawali ya ministre 20 minutes na ngana ko bisa Nixon ba seka ba Louis Vuitton na koma na Roissy Charles de Gaulle ba kanganyoso ve ata na France so leki na Louis Vuitton ata li papa na nzela mundela retourna au pita voilà ba kanga biloko tout ba bisika kende pesa adresse pesa numéro de téléphone pesa 2 jours après pesa biso toujours tikelo biloko eza ba original na mona vient na ngale nkuru grand prêtre grand mayas avec un sac à lui Vuitton moko na bandoulière oui bandoulière il ngolo boto tchaka le mpanzi bo ba récupérer bandoulière ba boto la yango beaucoup la bino je suis un artiste ba bi talibisote to yaki ngane vol moko to tikin ba bi talibisote to tikala total soki original mais si vous voyez les numéro de la série. On les Bazato qui dit bah toi aposta qui peut poster. Voilà, il y a que deux sortes à coller. Mais pour la bateau baro mais pas pour gagner. Il faut féliciter ba Congolais ba sala musa. Pas pour gagner. Beaucoup net ba Jordan et Lucas à sa service reté na mon Ebenezer. Jara Congolais. Pas pour gagner. T'as dit mutu moko ba. Attends na ko gagner. Tigel ba 3000 4000 euros. Anniversaire à service reté pour ba parisien nyon solungo ça la fête anniversaire. Jordan Lucas. Obi ça la publicité à footité hein. Voilà, tozana ba papi Mubenga bon séjour na madame Baza awa hospitalisé. Tu sais que dit madame nazoli kana hôpital peut na biso to bosalite Chimsi Kabengele l'homme des immeubles lingwa na maboko na yo mbojeni et puis Freddy Bofo attaché personnel makambo tozo solo laver tozo solo makambo bakoki okanga yo kokanga ngai eza mabete bakanga pe Lumbumba lelo histoire itikala ceux qui penga na leki Lumbumba na makambo histoire kotikala kaka ke Congolais moko ya rabo mindele bakanga ipo ayana ba Gucci na ba Balenciaga mbongo tozokotela bango yango ezali makambo bao détruire biso na Afrique bao construire ba guerre parce que to bato non futa ba importer vesquez mais vesquez tamba tono bato wana nde tozopesa bambongo to ba ve ba acha ba okotela ba blouson ba 10000 ba 8000 chaque jour bazo tambola kotala ba costume ba 5000 euros mbongo to tikela bango wana yango bango bazo fournir kaka ba armement en Afrique ba bundisa biso batagoma babonisaka biso ba mutoto wa Bukavu bakliaka ba gore ba guerre pona ko yiba biso ko rendre biso faible o so to zongo na authenticité to kitisi mede vraiment ki akotela mondele mbongo to investir na mboka na biso lobe kuna chômage na mboka ekosila parce que musapi moko sukola ke longité ko boya zi eza tout à fait ko se détruire net biso moko boy parce que ba west africain nyonso base na bango eza azi ba bazana kitina bango mais fournissement ya bango ba construire mboka na bango les mecs mutu aza na Sénégal aza na Dakar jamais à quoi envier France à mon France qu'à vacances mutu aza na Guinée équatoriale jamais à quoi envier France et bien que France zaka vacances normales mais biso rêve ya mutu na kini bateka lupango baya France mitala loto be migrer ba comme belé tandis que mboka na biso lelo to so mona ba érosion mbule beti ba famille bandako etioli be érosion buki ba wana koti or si je la bate faut raisonner ya ki so mambo ya vie sociale ça kasi to ça na vestimentaire ya mutuya na moyo zali il y a des couturiers congolais à danger pourquoi so mate kaka osombi ba tissu okeno ba tongi faut la cocotte la chinois bon vous avez qu'un gars tort couturier mo ka saka la Londres comme les salaka na niveau no bete biloko ba cacher Gauthier il s'appelle qui ça Red Munta tu travailles moi série moko boy voilà ba tongo ba chaka mo série je crois katana to bite couturier mo ka ça sur makasi wa designiste ye mutozolo ba masamba Red Munta ye wana masamba masamba amekaki et katana continuité zati ameka eloko simba mais continuité za Red Munta ngana somba papa wemba somba ngande na yeba yebisi papa wemba tuna ye masamba avant na salon kuna kini oui omeke na yebi après la boutique na Planète J boutique des Zaki wana tike kangama vebi na ngai mutu zai ko tekela ipo azaki na clientèle te ngane na yaki wana ba client bazolanda nga mutu na ngai Fabrice Masamba c'est pas son nom
C'est ça, Red Mountain. Voilà, Red Mountain. Ngai, yokala bisao. Ponga na zaki na Londres. Na yena bilamba Red Mountain, beaucoup la moninga bilambo ndeni kapite mutazo tonga kuna mutazo bimisango petit na biso Fabrice Massamba. Fabrice Massamba butobimisa. Na tie bango na téléphone beaucoup la bengaye Fabrice akati sa yana bilamba beaucoup la tala bilamba asepela nango. Mais continuité ya bana mboka bandi melamba wana marqué beaucoup la salle maman na piv. Ba wena balata ba maman na piv. Balata ko. Mais azwa penda suivi ti. Ozomona. C'est-à-dire tout ça vient dans le vie biso soko biso bata génération sikavé. To ko changer makambo bino bosala tete. Pour l'évolution no pe biso photo tombola mboka. Na le vie bilamba. To tsika bilamba muketo zo mboka ko tsika wana. To verser na mboka pour na mutu mwindo. Hein? Ceux qui va somba bilamba 90%, mutu munda somba ka 2%. Bilamba sama bato somba bilamba mindele. Kendele à la faillite au bona mindele de bazo somba forbe. Okukamwa. Voilà. VH, merci Nayo, merci na Nixon Boutique. Tout ce qu'on a une proclamation. Tout le monde a blouson, il a Yoji, il a Dolce. On a changé style il y a pour ça l'émission Sikoyo. On a commis un style moko. Il faut que nous le avant que na banda. Il n'y a pas de souci. Okay. Mais eux, ça pour une proclamation. Proclamation est allée année 8e année. 8e année depuis la mort de Papa Matikaka émission Oyo. Alors il y a au Kolongola juste la génération na yo. C'est-à-dire il y a des grands sapeurs, le quoi Simon Bongo. Eux, ça 8e année, auto ça c'est l'année passée. 8e année. 8e année, le 10 janvier. Voilà, c'est ça. Tout ça a toujours proclamation le 10 janvier. Le 10 janvier. Tout le Longoli, na Longoli, Simon Bongo, na Longoli, comment Brice Mpangi. Brice Mpangi. Na Longoli, na Milongoli, na Longoli, ba Ege tout. Ba Ege, la génération, bref. So, eux, c'est la génération Sika. Génération, il y a. Nixon, génération nayo, nde bazali awo. Bon, c'est que l'on peut, j'en sais mais si force à Italie, l'on peut nous voler habitude. Mais on a pas de batete, baza baleki. Ah, baleki. Ah, j'attends babanda ya lokola petit nangai na tiete abadama mwabilamba bana miki bazami ni bali. Jilembala mokrekese na pecho bianco lukusa. Bianco lukusa. Toi face toujours bazalani. Toujours banda sikoyo. Na annonce, on sera annonce. Annonce liboso. Ça l'annonce. Na yebisi bango po guerre zalate. C'est ça. Bana maman le lot comme la 8e année la proclamation, la star incontestée, présentateur vedette, la émission proclamation. Et là on a enseigné bino ba guerre ezalate. Pour nous so comme on bimité à fâcher. Ce qui va sali numéro 1 Zaki Ngandi a fâché. Ba oyo nga na tangaka. Du matin au soir. Ya musala papa mbatika ngai ke yo musala na yo ko proclamer. Ko kende na tambola ka bamboke belé. Tina ke meti ba Finlande. Kota la saper. Nathalie atali Nathalie biloko na ke na lobi bien na Zaki na Suède. Ba to Suède ba yena biloko na moni loka malongate. Na baluki na zongi moto ya Suède comme les koleka ezate po ba signalenga ke bango tu ba se ba kendeke mboko nini oyo ezali ya Turquie. Donc tozali awa tozoloba oyo eza vérité ato sombaka ato lataka mais soko raté année moko eza lokola grand joueur avandi na touche oza sous grand joueur na minito anati yango moni lelo o tozo tanga oyo mutape salata 10 centimes azate na sala ko volontairement ba ticket na avion ngamoko ba hôtel nga moko awa na Paris na ba saper nyoso mutape sanga note que vie joie même 50 € na mona été na sala kango na motema pembe na vers to na ba blouson bi ba yoji bien ba banda na ba noblesse oblige bon c'est-à-dire à la saper te mais à la tarane plus à la saper mais comment on est niveau à l'école na niveau de noblesse ah noblesse ouais neti lelo yo
nana mwana nanga remplaçant valable nanga puisque azali noble ya kosakana te yo yebi a sauté ma basap non to moni te to yebi kombone te bilamba na to moni te azana ngoma kamuto azana mais to lié pété to lié pété mais tumba biloko ziga nana yekuto mona na kati tumba biloko ziga c'est dit le vérité mona na yo so bana on to moni na bilamba la noblesse oblige la catégorie la noblesse oblige ezali fils edungu fils edungu numéro 1 na noblicité a sauté ba niveau fort mais na noblicité Kriboli wanga wala na niveau londolé wala leka ya londolé azaka na Bruxelles araba pièce yebe noble troisième Guilhem Mayindu Guilhem Mayindu prêtre noble les mannequins de Paris. Les mannequins de Paris, Guilhem Mayindu. Les mannequins de Paris. Germain de Noble. Il va boire des Fouambi. Germain de Noble. La famille présidentielle. C'est noble. Depuis. Noble à Kobota. Il y a une noblesse dans le sang. Ouais. Milliers de couleur bolia. Milliers Manguta Siani. Moi, je patron Manguta Siani. Moi, je suis Azaki na Kini, a régné Makasi. Moi, je suis en Suisse. La noblesse oblige. Est-ce que ça va à fac? Oui. Na monaki na keteki na talaki. Ngati ya mtu pa pambate, to arrêter wana pour la noblesse, bato 5 6 babimi, 6 ya ba noble. Ya ba noble, OK, soko moniye. Noble. Vite o penza za noble. Siko to koti na ba blouson. Catégorie ya suka. Ya bilamba mutuya. Vraiment na boy kotia 1 2 3 ti et ça la guerre. Nazotanga bino ka ba la taba blouson na tangi bino. Mutu na mutu place azali ayeba niveau na yi. Na tangi komba liboso Jansi Mayasi Forza Italia. Nokolandu Michuri. L'empereur Hirohito Eric Tola. Washington grand pays na kati ya Munich. Le roi des blousons Patrick Meka. Francis roi de Gaulle. Oui bien. Ti. Non va combo na ebite. Le ka yula bols. Combo na bien ebite. Pour ba blouson. To sukyo. Oya moni na tangi yete, c'est katala taka blouson. Mais na mbulu ya sombite. Pour nga na talaka na ba legal, ba ngani ba sombaki, na kutana pe na sa père rebelle. Ba monanga peut-être via yaki pour na ko vérifier. Pour na ba blouson lelo, ba sa pe kaka 6. Mais à qui ma sombre ba blouson hein? Hakim Preste Lausanne. Yoka azali sapeur saisonnier. Soka sombi moko akosa la 2 ans 3 ans sombati. Petit asombaka bilamba na pays na yete. Hakim asomba blouson ba Louis Vuitton. Asomba wapi? Na Paris wa? Na Paris ya vanda wapi? Na Suisse. Et c'est fonction. Alanda TVA. Hakim Sombara na Suisse. Sombara na Suisse. Na loi et puis on TVA longo. TVA longo. Donc Hakim to compter. Donc à son blouson 8000. Bon, c'est là douane kuna une grande partie en c'est pas à zo baté aya au somba pourquoi. Bon, na ba blouson na ministère de Chenan. Te ministère ba na tiaka ministère te ba kabila ba kabila. Ah ba Sombara te. Sombara te. Ils sont tapé ça bon. Ba dandiste, ça dit des grands sapeurs. Des grands. Les plus grands sapeurs, pour y aller à tout. Babé, on va dandiste en français. En français. Ouais. Aline Ossène icône. Johnny de Ferland. Joma Tamasikini. Papa français. Sabaminga. Père français. Félico Bilele. Et Féroce Poto. Babini Kuna. Si pekaka. Oyo basombi na mbulu oyo. Na 7e moko na repêché l'homme à 3 noms Simon Gomes Bam. Mwana ya Suisse. Na repêché po bato belé ba couturer pe bandimi ke na asombaka. Na cadre de vérification. Na cadre de vérification et investigation. Sikoyo tokoti
Roi Bilamba Angola, dans le cadre de vérification, hein. Il y a Guy Baye, colonisateur de la SAP. Na Mushino. Ouais. On est à catégorie niveau. Catégorie Mushino. Catégorie Mushino. Cyril Kina, Fumu ya Bilele. Sapo le Palaisie. Ville Pambani, oui, très bien, oui, combo. Ville Pambani. Samanton Aguaya, na Bruxelles. Micho Kote Fion, na Bruxelles. Dego Monama, na Luanda. À Sombaka. Na Moskino. Moskino, on va te la dans Moskino. Tu comme une maison mère. Maison mère, ça dit Yoji Yamamoto. Ah, Yoji Yamamoto. Rêve à tout le monde. Et Moutete là au Japon. Trésor Ngando Papa Yoyo. Parigo Rife Malenga. Mambo de Dublin. Cyril Manyangu et japonais Okito. Wabatu. Catégorie Yoji. Yoji, Oba Sombi dans le boulot. Mais ni qu'est-ce que tu as été? Na sauté. Et Nzamba Poto. Mais on a vu noble, ça y est, on a dit que c'est un mec qui ça vient. Mais le bien yo. Ni qu'est-ce Bayaka. Ni qu'est-ce à sombité. Oh. Oui. Ni qu'est-ce que même Yoji Chibé. Ça fait longtemps. Ah, ça fait longtemps. Voilà. Merci. Dans le bas qui bien, les bandes d'émissions que même aux attaques, ce que sauté à nous moko, au sein de ok touche. Faut renouveler l'année soya. Année prochaine. Ce qu'on a qui se bat force na. Yo ce que tu as la kaki. Kingadi via chalataka, mais ce là où se battre. Comme on a eu quota pourquoi. Ah. Voilà. Vous comprenez aussi. Très bien. C'est un grand sapeur. Mais en sommité. À nous à sommité. Avec un problème belé. Ah. Bon, ici c'est l'or, Bana à Londres. L'or, Made in England. Et en anglais? Ben, bateau à London. Ah. Godard Kwanza, le full mikiliste. Et l'or, Zingo Kwanza. Mbamote na bino. Toke na comme des garçons. Na comme des garçons. Toza na Rei Kawankubo. Fata Kimbala. Archevêque Fata Kimbala. Azaka Yemoko. Ah. Oh, va reconnaître la maison. Au moins, il continue là. Dans la catégorie Rei. Rei Kawankubo. Si ma confirmation, au Yumo qui n'a pas de investigation. Nakutuna. Au moins, il t'aura la Keneki Kuna. Kosombe Kocho dans la tani mission de Mblaiwan. Ouais, les garçons. Au Tunara. Dans la commis Bango Moko Bayebisegaki. Jomoko kone Rei Kawankubo. Asombaka awaza zairwani ti on a vu Rei Kawankubo na zuba te baibisiga archevêque Fataki Mbala. Toi avancez, avançons. Tumba ta papa. Tumba. Parce que bango to ebisiga. Tumba. Oui, que héritier Scramawell, so comme les a tes justice, pour autre somba baguchi à n'importe quoi. Ils sont risqués pébi matin, héritier Scramawell, un de mon à sommer baguchi, un baguchi, si n'a pas chaussure à la catégorie tendancielle, on a catégorie. Tu éviter sur ça. Tu continues à Fendi. Eh mais, alors risque à terre, héritier Scram. Maître Chameau. Ah, na Suisse. Le Batman. Ouais, tu peux c'est moi. On a Fendi ka yemoko. On a Fendi. Tu continues Gianni Versace. Panda Côte. Eh. Panda Côte. Bruxelles. Richard Luemba. Na Bruxelles kaka. Jean-Willy Yaba. Mona Chang. Jean-Willy Yaba. Oui bien. L'homme des immeubles. Nabi Combo. Tous ceux qui sont dans Joe Kassange. Mais les Arasum avant 13 ans de pouvoir. Papa Vexas. Papa Vex, Tina Calesson Vexas, Tina Senglevé, combien de tricage les Arazou, Papa Vexas, Azan a plus de 40 valises à Vexas n'a pas l'air. Mais ah, mais rattrapez Tchem de Libosso, Tchem de Libosso, 13 ans de pouvoir. Mais ils sont la vérité. Mais l'homme de la pièce, papa, na Calesson Vexas.
Mais ce que monsieur, il faut les répondre pour reconnaître. Akata manefu, boga. Atika manefu, boga. Michel Mouti. On sait que. Les Arazo rappellent Tozolé là. Papa Vexas. Les Arazo Mavambu. 13 ans de pouvoir. 13 ans de pouvoir. Après la saison Nyoso. Pendant la ticket là, quand il y a Versace. Ah non. Mais sans vérité. On a la raison. 9 c'est 9 Versace. Tous les saisons. Tous les saisons. Plus de 400 chemises, 400 chemises de Vexas. Wana na bosanaki. Na pe mutu na ko bosana. Et pourtant tous aki na. Na batu. On a Paris. Biso zara. Zarazu na mona ki na matanga ya petite sœur nani Chako. A changé 3 fois. Versas. Mais Versas si il y a le seul Congolais Vexas respectable. Après c'est le champagne. Je l'ai accompagné une fois dans Moutou. Donc après Versas. 3 minutes il est sur le gars les Arazo. Mais il y a Moutou malin. On va de Golia. On dit avant là, on dit je vous te rappelle là où il a été. Il sera relié à des à plateau. Pour aller là, on doit bolingo. Et celui. Mais que bonalité. Oui. Il y a un Scrum. Héritier Scrum. Mais souma Bouchi, on souma Bouchi. On a catégorie tendance de l'obina yo. Yoka. Papa Mbaka, c'est boya place Vendôme. Et tu qu'à la place Vendôme. Batanga 500 combo. Ozo bango. Na biso le longa kombo na ngezate. Place Vendôme. Place Vendôme. Place Vendôme ekoti kala ya mine. Mais même kungo zali no ba bana kingo de ça. Batanga batu mais ngai na équipe nanga. On a wana beaucoup atia bisote. Mais tango ayi ko vanda, abadi ko tambola na biso, abadi ko tala. Ayi comprendre que batonga na tika. Ndepai bakoko obite bazongi la place Vendôme pona biso osolana modogo lobane pesangai CD à place Vendôme 2 babwaka plus de bon poto que na mukuse papier sili papier esuki wana mais bato basonga bato Angola ah oui bato Angola o ba yaki poto basonga yaki poto ça papier duplicateur sika quoi papa pour la monnaie comme des garçons. Non, Roberto Cavalli. Cavalli, hein? Oui, Roberto Cavalli. T'es garçon angolais à Sombini. Dolce Gabbana. Dolce Gabbana. Abimika Yemoko. Mandela Weston. Ah, il y a Sombaki. Il y a Sombaki. Dolce Gabbana. Mandela Weston a Sombaki à Dolce Gabbana. Donc, pour aller là, je clôture par là. Mais bon, journaliste, on s'en rappelle à Paris. Yokanai, journaliste, à Paris. Bah où mon époux c'est vrai bah journaliste c'est tendance veut pas me saper bamoti banani balata non moi là tu balancer vous le non là tu balancer moko kaka wana natangi opona moko wa mon plaisir ah boniko ya tika topanga yo mona tous les jours mona que vient zo changer tous les jours ah bon les kinga les lamba kato na jibe ngani na beti mo betete olati mais faut mettre sur chaque jour année dans ça pas légal année non ça t'es dans kika ah année on vanda la taka punda tikala muto punda la tikala olati ko ta punda année prochaine faut tchana comme on dit c'est pas très rêvé on va Paris Paris hein excusez-moi toi on est blague mais tant que Kobimao guerre pour ça là na Paris c'est la mort na Belgique c'est la mort mais na moni mutu na ngate trésor mbombo pa beta ki mikolo trésor mbombo ka aluka kinga comme je vois mikolo mi tricher na ngam na présenter émission so lu kinga to ko yo faut tout na Gucci yo faut na Gucci mbombo trésor mbombo yo tangi olobi na nga trésor mbombo hein na vu kombo wana na ke olobi ola ta na maison mais tant qu'il na Gucci bisera ba ko congolais te na pe bisera liste on peut si kombo jour que ni batali betino asombaki awati et puis adela menga euro million asomba vecteur la azala kinangai adela n'a pas pensé à l'obelanga tout ça qui na anniversaire ya makila ba champion. C'est le moment qu'on a qui vient au bout de Sanangate. Adela Menga. Il pas sombi. Adela Menga, euro million.
Bon, VH, merci pour la contribution. Pour la lelo, tu suivi à tout le 10 2024. Voilà. Pour la oba somba nane o. Voilà. Ce qui a oba somba ni qu'est-ce que la somba ne pardon ba cheko monote s'il te plaît. Asombite anoy. On a website, ane o somba. Ana bilamba na ye. Mais akala. Mais akala. Non. Je suis pas contre lui. Il y a pas de souci. Voilà. Et puis merci de Bandegotou, merci de Bandegotou Bolandi biso. Ça vous a un dernier message pour clôturer l'émission. Dernier message en tout cas. Et puis moi commentaire dans Magambo VH tout ça la listing mais via baby ça vient na Magambo vient vie beba donc on a contredire ça passe parce que ça icône de génération en génération aux côtés copie na ya mwana tala ko tumta sala investigation tina ba Suisse tina ba Londres tina ba Belgique donc rien à prouver il y a contredire et ça métier na et ça copie na donc ba tikele héritage wana ayebi ndeko contrôler ngo ayebi ko fignoler ngo ayebi ko landela mututu rien à contredire mais il faut que tu légalité. Voilà, Nixon, merci. Tout dans le tout dans le pour y baba tout boy. Hein? L'histoire là combien on va? Quand quelqu'un est mon côté, na moni bato quoi ba bière d'étier, Jimmy Bofosa, on a parlé de tout et de rien. Na moni ouais avec un qui va nani congolais après sa vie, comment il s'appelle? Andy Iris. Andy Iris. Ayebi makamboy. Ba na tambola qui na bato nyos, qui na Bruxelles. Oui. J'ai vu aussi. Il y a foutu motel dans mon Big Gansumba, Bimita Sombite, Big Gansumba. Togo c'est une catégorie dans Bango. Catégorie dans Semiyaki. Catégorie Semiyaki. Big Gansumba. Big Gansumba. Dans la Suisse. Fatimou Benga. Fatimou Benga, l'homme aux blé. Audrey Muzombo. Ouais. Jean Masayuki. Jean Masayuki. Jean Mabini 4. Namiyaki. Namiyaki. T'as un fait débat comme Bani, il me santé à bas. Miguel. Nagabana. Mandela Weston. Fendi. Fendi, maître Chamou. Gianni Versace. Pandakote Richard Lomba na zongi likambo sadi bato oyo na sina yo kaka oyo nani kombo na nani Pandakote abenga atinda valise ya yena momi na ye mongi ne pala ta Versace ti na ba maillot jaune ti na ba foulard mais le nom na ti ba cité. Voilà, merci à Banoko Tour, Boki, comme on a dit, vous méritez. Vous méritez. Vous comprenez, Bosombi Penza. De toutes les façons, on dit l'histoire. Quand on va musicien, Balingabasa, la Banzembo, il y a un système à proclamation. Tata Abenangaï n'a pas essayé de combo. Adolphe Dominguez, même l'acoustique. L'acoustique, attends, va combo ya bato. Asuki c'est pas dans la lobby, acha mon photo. Lata. Pas yebeke, makapna lobby, eza so batana va saper. On a bossanié. C'est la sombité. À sombité. Soit. Ou bien somba qui a signifié été. A signifié été. À l'obité. Donc si mutunanga trésor ngando faut avec acha mon vote ça la contrôle. Mais récupération est quoi ça la faire? Papa yoyo. Répétition papa yoyo okolo yake ndeko somba ngai nakendeki mpona kovérifie na na sous-sol nayoka moto wana balingala likolo nabima papa yoyo oyo abi etombe mpe bien kulutu azawa narrateur azali awa asomba bilamba 8000 Ozomona. Natanga to natanga te. T'es obligé. Ce que sommes du pourquoi. Vers château sur TV. C'est la maman ça me souhaite la combo OK nous c'est la vérification. Le gars toi on a non toi la semaine de vérification. Soki et salamike to bo salaki. Bon tu gagnes Zureta. Pardon, tu vas aventure quoi? VH. Tu gagnes Zureta aventure. Tu vas aventure. Ah merci tout Tigui. On va le coquille pour la. Je vais récupérer bon. En tout cas, je suis honoré, ça va saper, un grand saper, il y a beaucoup de tous les nationalistes congolais, tout va ça va grand saper dans Mokili. On a participé dans Bango, c'est-à-dire quoi,
vote na bango et puis ndenge ba nominé page par page bato ba sombi bilambe belé na 2023 2022 yo et honoré ngai masolo honoré Bruno Lubika fou le locus chinois noir et Junior Yombo na Belgique na Zoya et Gilles El mon ami et puis toute l'équipe Ezawa tozana ba Oxy de la République de Paul Béa. La République tozana ba de Paul Béa éternel moninga fils et fille il s'appelle Belé fils et fille tu peux c'est moto tozana ba Prince Bakali éternel ya palais bandeko tout bazar ba casserole ata la tête za kana longe bata kolata 2023 aux analystes inchallah voilà tout le monde tout sepeli je salue ma fille Nicolas Richesse voilà donc je suis ravi il y a mis gagné avec élection il va s'appeler Mboka voilà c'est ça quoi merci Nixon boutique bien mon yo ils ont juste analyse mais ton côté légal dans l'idéologie mon rebou kala mingi te goya Nixon boutique akata mandefu boga akata mandefu boga bato ngae asika bato ngae aoli la bon Nixon bon porter rigueur te na juste la yeba ba douanier te po bino ba ko na ko triquer to yebani ba ta ko bo triquer ba bwila yete amona te ba bwila yete alo ba pena mba de pesa na kati ouais ça na la play les na ka ba animation bon ngai na zo boka baba zana ngai les grands prêtres Marius Baendi na ikoza de basankusu lekina kulutu ba mbote bele Washington grand pays les grands sapeurs ba blouson na mini qui pas yozali oh ba sapeur bazaka na parité il est pas à la casse grand sapeur ba blouson mais avant na kana mini na le mais otangi était na ba liste wana na Combo TV Washington oui aleka qui trempé albay mambo de Dublin oh sapeur la kana Paris mais mambo de Dublin pour a beta yoji na tembe un mutete là au Japon wana kutu ya kana bilamba Yoti yoji à Japon et kokota na yoji na biso ye aloba na ngabo ya ngana yakana made in Japan jamais comme on a pantalon na ngaba comment made in France ngaya made in Japan akene pas vana na Japon beaucoup nous mutakene ko découvrir un mutete là au Japon bon bah tu vas lire ouais Vincent Bolengue Vincent Bolengue. Couleur Zangivé. Vincent Bolengue. Allez quitter. Hein? Tu vois de la couleur, on a Vincent Bolengue. Vincent Bolengue, c'est sa père qui est toujours prêt à découdre. On dirait aller quitter. Aller qui? Aller qui hein? La catégorie Nazate. Il y a Yoji à aller quitter. Rien fait. Il y a un épisode qui recours aux alarmes. Vincent Bolengue na Yoji Yamamoto Azakuna à cause de la repestage. À côté de ce qu'on a la liste, il y a 7 personnes. Brice Mpangi, mon ami personnel, il y a quoi les catés pour les alliés, génération, il y a les colos. Voilà. Godard, quand il est full mikiliste. Félico Bilele, mon à Luanda. Jean-Si Mayas et maman Simon Mayas. Jean-Si Mayas, il vient à Bissou. Les jeunes premiers Bigantsumbu viennent. Bigantsumbu viennent. Bambo Tebele. Aguaya Samanton. Nakati Ayalu la Bambo Tebele. Alino Sene Icon. Scénario. Bambo Tebele. Vatican et le pape de Bretagne. Bambo Tebele. Johnny de Ferland. José Sitting, l'homme qui roule carrosse. Gabet Yatembo, Yaya Bali Kebele, et Mboyo il est quoi, côté Banambal. Mir Nambongo, Mir Nanzimbu, Mina l'argent. Mbote, la première dame de la Louvière, Yala Dinte Fonambal na Jean-Jacques Mbote Bele. Et Vebol Sebolebe, Nakatia Liège, Bambote Bele. Naomi Midon, Nakatia Luanda. Journaliste Galilée Massaya, ma fille, merci. Moi Nananga. Blandine Bomolo Babou. Clark Bomolo Nakatiakine. Yolande Awa, la mère de mes enfants. Miss Yolande, ma miss. Hein? Et la boutique N4 de luxe de Paris. Et pas il y a Madame Nat Cash. Karine Movoto. Épouse Gogi Movoto, on a libota nanga petit frère propre, moi sinaye na bois kibango.
Cyril Mandiangu et japonais Okito. Merci. Merci na passage na bino, merci na retour à Talibiso. Merci na Choisi Matata Ange Céleste. Ah ouais, Choisi Matata grand patron ana nzembo na famille 7 te pesi moto Choisi Matata internité qui peut consommer et puis Poison Casséré ka champion. Patron, je confirme avec force Poison Casséré ka champion et puis vient passer le grand carrière mon chancel Mbemba 2015 Mandambu. Honneur peu fierté na biso gela okanga international gabonais David Molinga Falcao monté na glaliste Mbembo ngabila na Angola Kelitsumbu Ojeps na Paris Guy Baé na colonisateur de la SAP monté na Massi Baé Guy Baé de la SAP na kaza Italie Befati Guy Baé na somme autre tu peux sur Mbote Marconi no Baro na kaza Londres tu peux suivre Mbote merci na Depol bien merci aussi de la République merci na Jim Fabrice merci on est ensemble restez connectés restez branchés beau s'abonner tu connais numéro estimation on est ensemble.